Kabila. Et merci à papa aussi d'être toujours là. Et un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Sylvie Bongo, Djambo, merci à Dangel, le clin spécial à elle aussi. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, nous l'avons dit dans cette émission, nous allons recevoir pour vous cet artiste musicien qui m'a dit Papi na Orlando partout. Je lui ai dit, on appelle dans Tikota, sur Orlandinga, on appelle dans Orlandayo. Il est déjà là avec nous, je vais me lever pour le recevoir. Voilà. Orlandi, Orlandi, Orlandi. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, bon dimanche bien. Ça va? Oui, bien. Yoga Seni. Nous avons un moustique. Cosa no yeba, on a problème. Ayo. Donc, avec l'eau, hein? Yo, moi, il évite ça pour la nuit, mais après, au changer tout ça, on a parlé. On a un problème. On voit des missions calmes, matin. En tout cas, bon dimanche. Calme un peu. Bon dimanche, sur Balandi à Biwal Musique. Je suis très content d'être là. Et puis, tu as là, tu peux là. Au pesant esprit de soba UPA, donc des fois, Yo, on a UPA. Qu'est-ce n'a pas si peu mbote na président na biso ba UPA gaz fabuleux sans olanda ngasi ko. Tala ndena la dit na bimi rappel peut. Mais quand on rappelle, Hein? mais quand on rappelle. Ouais. Oui, puis t'es na rappel. Mais quand on. Ah, oui, puis c'est bon to beti na Nigeria moko. Oui, bien. Mais quand on rappelle. Bon. This gang is a monster. Depuis le Congo Kinshasa. Molodo ilide ya mboka. Popo ya foza na kaliboma. Oyebi combien de bitumbanga na bunda? No. Combien ba expo sala? No. Taba Gucci yamba, taba Versace yamba, tana kitoko ya Snapchat. Aba fière Paula. Gang. Et le côté na poche. Gang. C'est donc mon phone t'es moche. Gang. Longo ti m'étonne. Gang. Mayokun. Talelanga papi oyo. Akwei na pula mabe. Gang. C'est ta one gang. Oui, bien, oui. Ah, oui, il a pour la mabe. T'es là, l'obiga, l'obiga n'a rappelé. Il y a la tout Si vous nous zawa. Au Canada, il n'a pas répété. Yo, nous mais dans le bien, il y a un rap, il y a un rap sur la musique des autres. Il faut arrêter à tomber. Il y a pas. Ça répète. Naturellement, rap, ça m'a tombé. Il y a un peu. T'as un débo, fa plus à Bimisia. Kichaka Cowboy. Ah. Souvent, dans la mort, ba Orlando Cowboy. Mon collègue père, ba Otalo Cowboy. Nous allons s'asseoir. Donc, les gens de hip-hop, c'est un peu l'esprit. Inosbi. Ça va? Ouais, ça va. Levé de l'état d'urgence, mais nous sommes appelés à continuer avec les gestes barrières. Nous sommes appelés à vivre désormais la Corona Oyo. Un message des innocents, renommé. En tout cas, c'était difficile. C'était difficile, mais je suis très content parce que bisous tous en Mboka, vraiment il fallait moi la misala parce que c'était déjà difficile avant Corona. Puis Corona payé pour bloquer ma cambébélé, donc c'est un soulagement pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, pour la population où ils avaient causé là. Et puis voilà, le monde aussi va continuer avec, comme j'ai vu un message de beaucoup de docteurs, le monde va continuer avec les vivants, mais il faut pas tourner, des confinements, il a fin à Covid. Donc il faut continuer à respecter les gestes comme tu viens de bien le dire. Et moi je suis fier quoi. Merci na gestion ya mboka na biso, bakonzi na biso, il le fallait quoi. Il le fallait et cela a handicapé presque le programme de tout le monde. Le monde s'est arrêté comme je ne cesserai de le répéter. Et aujourd'hui, Innocent Valoumé. Et dérangeant qui paie moi, le programme d'Oignon sort. Et qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, je pense que comme je l'avais dit dernièrement, moi je suis un artiste et
makambo nyonso ezalaki prévu parce que j'avais vraiment une longue tournée ezalaki déjà en cours. Nyonso wana s'arrêter parce que voilà, il fallait qu'on essaye tous de se protéger parce qu'après, si on avait vraiment envie, à cause de la tiba héros, il fallait vraiment qu'on respecte certaines règles et comme c'était aussi pour tout le monde, je ne pouvais pas trop me plaindre parce qu'on a vu la Champions League s'arrêter, on va milliards, NBA, bêta. Donc tout ce qui peut rassembler du monde, il fallait tout ce qui nous manquait. Et vous voyez, artistes, il faut qu'il y ait un concert, il faut un tournage, il faut un réunion. Donc ça a perturbé tout, mais on est de retour, on espère que nous se retrouvons malembe. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est ce mais-là que j'ai aimé et aussi, bon, en dehors de ça, on se pose la question, au lundi, avant ou après confinement ou pendant? Bon, c'était pendant, et bon, nous sommes allés dans le studio pendant le confinement, mais aussi comme j'avais promis à tout mon public que tous allez causer là, makamuna nous est à la moins na équilibre parce que moi j'aime pas sortir des chansons tant que batu ba esprit na bango ils appellent ça moins départager ça trop nous tous on a vu ce qui s'est passé et à part pendant ba featuring moko boy neti oya artiste oya asaka na Davido Mayoko no senga kina chamwa rap wana na et à part ba remix moko ya yo pe na sala qui na compte ya ministère ya communication na pesipe bote na excellence Jolino Makelele en tout cas son excellence merci pour le soutien yende à senga qui to passer message à Covid na remix wana à part penza mo ba biloko wana peut-être la chanson que j'ai fait avec Sista Becky une rappeuse ya biso wa mboka o asala pe msana kitoko nga personnellement na bimisa kelo depuis décembre. Okay. Donc depuis la bimisa qui a chaud na les 25 na donc na Noël tango na za côté à papa na biso papa solution à Kolwezi ndé le même jour na bimisa qui a chaud ti lelo tango landé obima moi j'avais pas encore sorti un projet et je disais toujours à mes fans que base à la patience donc ça l'engo bien un bon moment dans la déconfinement oyé Afro Congo pe to se déconfiner officiellement na single one. Hollandi, nous allons parler tout à l'heure parce qu'il y a à boire et à manger dans Hollandawana. Surtout que depuis dans Mozo Banabiso, Bitumbeda Banani. Bon, yo kinga na bêtise bonaza artiste yo ndo webi sanga on a tourné. Union zeza na lingala donc na ko expliquer les sous PM lingala na yebite. Mais yo to lobit. C'est pas l'auteur, mala ko lo bitumba banzoko. Alors il est dans onze côté. Otali yango to Hollandi na lote. Kasi Hollandi yango des titres. C'est quoi la autre na Hollandi to Hollandi. Non la dandeni yango da titre. Mais ça titre mais ça peut lingala. Mais lingala. Comment il y a ce zolo de la lingala yo nde bisanga. Na yo ka kiboy. Hollandi. Eza nzembo na ngai. Alors, expliquez biso. Eza nzembo na za artiste. Na sali nzembo na côté studio. Inspiration est comme toujours. Tu vas ba os, ba tigre, ba moi. Na sali clip. Tobini. C'est ça la musique. C'est là qui parle. Et ça te gana banda ko expliquer à babiloko batu. Bazo kana lingala. So par exemple c'est le texte. So par exemple comprendre le sens de ton texte. So par exemple ezaki na mboka moko boy ba lingala te. Là, on va me dire que ouais, tu peux nous expliquer. Même malgré ça. Les téléspectateurs à Biwan Musique Batalinga, je suis désolé. Oui, malgré ça, on a YouTube. Il faut battre. C'est une chanson qui vient de sortir. Normalement, on a une stratégie. D'ailleurs, c'était très tôt pour gagner les émissions. Parce que dans a dit qu'il a battu tant pesant, pas poser la question, il y a beaucoup de Et puis, on a mettre en compte. Batu oyo bayoka lingala tena qui ne peut pas non, il faut nous expliquer. Non. Mais comme il le fallait, ça fait longtemps que je suis passé sur les médias. Il fallait dans le cas là, moi salam, surtout dans le par rapport à la réception et à Nzembo. Mais pour expliquer Nzembo, vous savez, aujourd'hui, je suis un artiste qui est beaucoup suivi à niveau international. Chaque fois que je mets une chanson, je l'enregistre
napesaka na basynthèse donc soki okei na YouTube okotala baparole na se okotala synthèse ya nzembo baexplike yango na français ya mokie boye donc tout est mis en place pour à la disposition ya public sikoyo moyen na banda koexplike omoni awa problème ezani problème ezali explication nyonso oke na molai mpoka na tuni yo debi ya nzembo na yo lobiso na tuni yo répond debi ya nzembo bitumba ya komba ya batigre ndeke akotaka te yo sikoyo oyoki nini mpo eza lingala batigre eza banani wana ozoluka okomprendre yango nazoloba ozolinga okomprendre nzembo tozoluka oplace nde bato batigre eza batigre bandeke eza bandeke me yo ozoloba banani batigre banani ba ok bitumba ya batigre wana yo sokoma nyama po okende koasiste bango yango nazoloba lisusu compréhension nini pie nazoloba compréhension na yo ya bien wana te nga naza artiste apesi makambo deja abeti ndule na bini nasali eto ya danger nasali clip ya bien nalobimeka danger eza sikopa nozotunanga mpo elekeli yo pie mazolo oyebi kibolo wana eza lingala nayoki yango menano nayoki bien te pie mazoluka eto wana existe pie moi je te dis ça yango nde makambo nalobi nga naza artiste et c'est là qui doit sortir de l'artiste eza teke na banda ko développer makambo oyo nalakisa bino ke tigre eza tigre te ndeke eza ndeke te et pourtant oyike komba batigre ndeke akotaka te yo siko ozoluka siko batigre eza banani toleka siko so neti jour yo ovandi oyoki mpe moto moko alobi komba ya bamikwapa Hercule akotaka te okoka koyebe nani nakoyokaka oyo ndenge olobi yango boye nayoki epise tu oluka no toyeba mikwape elakisini koluka wana nayeba nde nazoba ezala charge nanga yo nge eza charge alayo eza charge nanga te moto oyo matoi na ye eza peut-être eyokaka makambo mosusu to eyokaka eloko eza na nsima ya likambo nde ezoluka wana siko eza charge nanga nde eza charge olobi komba ya banini oyo Hercule akotaka te ya banini oyo olobi yo otinda nga na répété mpe ya yo nga na lobi sikoyo omoni place mape etikali bongo soki otrouveka kombo wana na comprendre komba ya banini oyebike nazala mpe makasi na lingala te bosala sambla malgré nosala tibe na lingala me boyebi beke nayeba lingala bien te mo wana olobi mpona yoka yango il faut répéter makasi so mpe nayoki te il faut répéter donc yango yango ele moko oyebi ke na bareseau sociaux bato bafinga peut-être fort bakanisaki ezosanga fort et pourtant na bango mosusu mpona nga eza baage donc ata olobi eloko ya monene nga nomona yango nga mpe ntango na otumbola doti fona yataka ye biloko donc esalaka nga rien moko donc là ekoma manette donc na bareseau sociaux bafinga et puis pour apprendre langue bien namona neti il faut kobanda kuna kobanda wapi biloko wana biloko nini bacrete wana bamafinga wana eza ebele na bareseau sociaux neti nini bafinga okomprena te na tv awa wana biloko tobetaka kati na dose ntango babetelanga pas question de cesser les fegi oyebi edose mpe abebisaka nga notre rubrique anniversaire fidèles téléspectateurs tu as des gens qui fêtent leurs anniversaires tu as été dans une fête d'anniversaire. En tout cas, ça c'était une bonne semaine. Merci pour la question. On a eu l'opportunité de souhaiter encore joyeux anniversaire à notre maman Oli. En tout cas, j'étais honoré. C'était le mercredi. Le mardi, quand on a eu un clip, on a eu appel à la team, l'équipe Naye, et il m'a invité à la soirée. C'était à GLM, on a passé vraiment un bon moment. On a écouté des comédiens, on a belé, to sololi, to kangi ba photo, to sepeli. Et puis c'était ma première fois là. Et là ça a plaisir, c'était ma première fois na tapé liboso ya notre ex-président. C'était ma première fois. Pour na bi ba belé ba ka sa ke pour na pas na biso na kota na lopango wana boye.
c'était ma première fois que ça na kota na gele na beta moi playback à l'honneur il y a qu'on souhaiter maman Olive joyeux anniversaire donc na sepeli fort et puis là sepeli singa lisusu Raïssa sepeli azo seka azo pe téléphone ya bandi au filmer biso na ngana ba vidéo loin ba dino là ba ici pechanga tozo bina a sepeli fort a sepeli pesa fort donc na minute na téléphone na okuta kuna image na biso eza et puis tant on a eu qui tenu ya soirée ils ont jaune noir na yebi jo na kuti kuna batu ba respecter tennis on a lobi o ba sala on a boule ya clip ya Hollande tondeli na lobi maman oli ba ngati na niveau donc ba joyeux anniversaire embelé pa nae merci encore pour continuer à valoriser culture na biso en tout cas nakutani kuna na ba communauté na biso presque tout ba lava ba ngabo na sepe kuna na bango fort na YouTube et puis nakutani kuna pe na jena biso karma pa na pesi ba mbote asali pe umba kitoko localité. Voilà, nous allons prendre notre rubrique anniversaire, ça sera pour souhaiter bon anniversaire à Paulin Mukendi, grand charisme qui a fêté hier, et avec Upfront Technologie aussi, vous avez l'occasion désormais de comprendre que vous pouvez être en toute sécurité partout où vous allez parce que vous pouvez contrôler de loin votre maison à travers le vidéo de protection bien sûr. Merci à Brandy Poutou, partenaire de cette émission, et enfin Orange RDC, Orange Calice Mouy, coup de chapeau, il a toujours été présent, monsieur Gérard Lokossou. Merci à vous, merci pour la confiance et merci à la Fondation Trésor Moutiki. Je reviens avec vous. Alors cette fois-ci on va un peu parler de l'actualité. Confinement, ils ont eu de temps. Nous avons vécu ça sur des réseaux sociaux. Après, on n'a pas eu le temps de pouvoir en parler. C'est votre nomination dans BET Award qui a eu à faire parler aussi, parce qu'il faut reconnaître, hein, félicitations déjà. Merci. Vous vous retrouvé dans ma place à Beaumont. Raconte-nous un peu l'histoire. C'était comment vous avez appris la nouvelle, comment vous avez été contacté. Après, une petite histoire jusqu'à arriver au niveau... par rapport à BET, je pense que moi je dois seulement, tout ça je dois ça à mes fans, hein. Je dois ça vraiment à mes fans pour et l'autre ça qui n'est pas nominé dans la BET, c'est une chanson qui a été validée par le public, c'est le travail qui a été validé par le public et donc par rapport à ça vous tournez profiter peut-être ça bah jeune au bas mingi Inos Family. Je pense, après bango bon dimanche. Par rapport à BT en tout cas, c'est le travail, il n'y a pas eu tant que contacter Bisso, ils ont déjà tango nomination, ils ont déjà confirmé. Donc ils ont été que c'est quoi les critères si vous avez une idée? Na yebité mais on a talaki ezake batutu nazaki na bango na catégorie, c'était des grands artistes qui travaillent beaucoup, Barna Boy, Nino qui a représenté la France, Azad d'origine à mais il a représenté la France, Stormzy, ce que tu as dit présent na rappeur ya UK Basala déjà Makam. C'est des grands artistes, c'est un autre mot na South Africa, nani Shoma Josie. Donc critères zaika au travail vous avez consommé et puis voilà, donc j'ai pas vu un artiste oyo na yebate peut-être par rapport à côté et pas na biso pour to yebaka mingi ba francophone pour to za biso moko ba francophone, mais moi je suis un artiste, j'essaie toujours de m'informer par rapport à comment ça se passe en Afrique mobimba na mokili, parce que au moins naza na capacité na koloba moi anglais, moi français muke, moi Swahili pe pour qu'on appelle la population amener bino mo botali makambo esali na yope. Donc j'essaie vraiment de m'informer puis ka bango te pour tous appels na ba lusophone ba langue ya ba portugais ba angola ba nini, chaque fois on pense qu'on est proche ya ba angolais et ça katango tozo kende kuna entre biso ba congolais po boso la lingala, mais ce que na angola na normal oui qui mais ndeni toza ba voisin na bato mais langue na bango tellement différente. Il y a makambo toto yoka oh moi anglais te meka portugais, moi français te meka ki portugais, donc eza mon boulot. Donc j'essaie vraiment de m'informer banani bazo beta wapi, et c'est comme ça que j'étais fier de cette nomination là, parce que Zaki Penzani ti ba nomination et belete parce que tu sens que c'était vraiment
bango bazali d'abord na problème ya kotia liste wana ensemble parce que voilà bana boy baza wana bati belé. Mais après, qu'est-ce que selon toi a fait qu'on ne revienne pas, comme on dit, ramène la coupe à la maison? Ce qu'il a fait, je pense que après Obinza Bazaka na makambu na ye, là il a dit première nomination nanga et je ne pense pas que vous êtes la dernière. Et puis j'étais aussi en face, il y a des artistes au Baza Penza ya Minene. Mais ce que moi j'ai beaucoup apprécié na eloko wana, c'est que na bango tout, il n'y a pas un seul artiste oyo aningisa ki média neti oya Congo ou à représenter Congo nga. Parce que même les jours J, non, même les jours J, parce que les jours J, au moins chez nous on a biti. Na ebité ceux qui battent kotoyo baebi yango depuis quand, mais biti wana biti award biso na goma na toza ba bana mike total ka cérémonie wana na ba VCD o batu basombaka batie compilation batie collection ya banzembo ba américain ba tanzanien ba nini siko batia pe ba biti award 2006 biti award 2007 biti award 2009 total ka biloko wana toyeba te eza chaîne na monene. Donc na mutu nanga déjà biloko wana ezaki ba auto-formation moko inconsciente quoi, tu vois. Si quand tango lelo na 2020 ba économie nga na comprendre et puis ça en 2020 na comprendre, mais depuis déjà ba année moko na banda déjà kotala bango siko de près parce que internet continue na makambu ba époque kala wana tozali kotala ngo na ba na goma na ba VCD on regardait ça na ba retard. Mais tant que tu as avancé internet et na comprendre que c'est une grande chaîne c'est des braka excellence ya ba black ba noir. Si vous imaginez que vous avez un Afrique, vous avez un Kim, et ça fait que vous avez un label qui na États-Unis, na France, na Angleterre, mais vous avez un Bundi, vous avez un clip na bino, moi Oshwe, vous avez un clip na bino, moi studio na Palm Beach, mais mon qui est validé, moi qui est même yokuna. Maintenant les jours j'y n'habite wana. Bato bazaka connecté na ba Twitter, Instagram, Facebook, batalaki. Il y avait pas vraiment un artiste oyo ba posta qui na biti wana netinga. Bachaki peza biloko ebele na moi peza bazaki penza pena bazaki na émotion parce que c'était pour la première fois. Nazo expliquer au biloko wa solo yango na olinga pardon merci ça. Bazaki peza na émotion de voir que na Afrique francophone bamoni pe artiste oyo azosola na bango langue moko babiloko batindaki nasalela bango ba vidéo nasalelaki bango bien na passé ba message na bango na ba même texte ba anglais wana batindi bamoni kutunga na Lexi Mael ba sepeli fo yango na ebisio soki ata na ba jeune na biso ba kole bazala kuna na biti na États-Unis bakamaki po bazotala ba image na ngai tourner en boucle na beat na États-Unis. Bon, mais na la connecté. Oui, ya wala. Na ba jeune belé ba na ba Moses. Mais na beat pesa chaîne. Déjà qu'il faut na zela. En fait, c'est des choses. La musique là passé. Il y aura phrase. Les lois d'image. La chaîne na biso ba la kuna ba kamwa ki fort. So question ngela simple. Ba yebisa ki yo ke ba kamwe. Ok, oui. Ah, voilà, c'est ça. On s'est payé. Oui. Mais on va bien que émission. Mais c'est comme BT. Et ça c'est namné. Et là les lots na Congo to la dimanche, ba tout ba bi na ole kana B1 music. C'est qu'on a États-Unis. Jour ya BT. Ba Naomi Campbell ba obeta ba tour wana, ba Rick Ross ba obeta ba Lil Wayne na Betty. Image pe ainos bieza wana. Niveau wana ko attirer lumière vers jeune musique congolaise na biso déjà ka fierté nanga. C'est seulement ça que je vais exprimer. Aujourd'hui cette nomination t'a mené sur un terrain de te dire enfin je suis arrivé. Non, moi je ne suis pas comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire et pour moi je dis toujours que ce n'est que le début. L'avantage na parcours nanga na luka kaka etea ba o ba croire na ba capacité ba jeune baza nango
Parce que ce que tu as la vitesse à Babi, tu vois, qu'il pleuve ou qu'il neige, et ça plus, na bamboka neti ya biso boy, oh, kuna nanu, bamonaka biso de très loin, soki batie lisu, bamonaka balinga te bafongola lisu bien po batala penza direct. Bafongola lisu kama muke batali, kuna mutu moko nde abimaki kuna, mais soki batie Nigeria bafongoli misu boy, kuna ba Davido baza, ba Wizkid bana boy, ba Yemi, ba Tiwa, siko koto yo po biso pe to profiter na vitesse. Il faut déjà partir à tout ça ba jeune chance mingi parce que les jeunes sont plus aptes na makambo wana ba réseaux sociaux et que biti balinga kambo tato ko lekela bango boy. Donc il faut toujours qu'on tinde ka ba jeune pour que kolo to za ebele et puis ça la maman a bien yo yebi to za peze ebele ça te que il faut na lo ba tu bango ba quand tu dis ça la maman a bien, c'est-à-dire maman a bien et là on va te zande ba diversité wana musique to moi babenga ngoni moi métamorphose mo esala masiko notre musique n'est plus seulement wana za musique abana ke wana bazaka bana ba playback et là je bongo te po mikolo komika bana ba single album ba okokase. C'est ça au fait, sikoyo ba jeune na ifatu na bataille ba jeune bazaka basakrochaka te na biloko okaka eza kala nde faut bo forcer les bancs au moins les tinga bo na komiti kuna na beat musique to sala rango pourquoi pour to gagner lumière to vendre culture na biso nzembo wana ya yope ekopesa mu artiste na milongo ekopesa n'importe quel artiste lumière peut-être album à 5 et puis mais comme tozaka mingi monopole ya média na biso ezaka toujours ezaka penza moi et ba ene na biso ebele peut-être oyo balingaka te moi eloko asika ekotande balingaka ba garder que non basingelo wana eza musique te il faut ka ba album parce que ba album ndesa ka ba artiste. Moi j'ai avec ma petite expérience tango ba bukaka artiste pour place tozwaka mbongo eza tango ozokende beta na bamboka tango ozosala babiloko ozwi mbongo. Jamais on a demandé à mon manager, tu as combien d'albums, nous voulons t'amener au Mali. Tu as combien d'albums, nous voulons t'amener en Côte d'Ivoire. Tu as combien d'albums, ou bien, Bakolobaka, chef, allô, Koto Ozana Makambo, caché na eza combien. Et atabaïdi Ozana Nzembo Mokoto Mi Balé, Bango et Tali Bango te. Gangnam Style a beta na se à Tour Eiffel, Paris Mobimba. France s'arrêté. Mutazana nzembo moko azaka soki coréen. Abeti nzembo na ye moko Paris donc France mobimba s'arrêté. Batutu ba ye na Tour Eiffel. Donc biloko ande na lingisiko na musique na biso depuis kala na lobaka to fongola mitema parce que kolukelaka ba réussite ya batu ba motif c'est pas bien parce que tango biso nyonso tozosala musique tozosala ngo pona lokuma mboka. Ezate ke makambana esimbi mais ezaka ba single ba okoka ba album te et puis ba jeune wana bolingi basala ba album na mbongo combien kopesa bango tosombaka CDT déjà ba jeune wana bazobunda po bayokana déjà na munana ba régisseur batiaka bango na normal na playlist ba jeune wana boluka basala album poka boyebi album wana promotion na bango ba okoka ngo te. Quel serait ton discours dans 10 ans? Pour comprendre des réponses au PESA, il faut zonger là. Bah, interview nanga ya kasi ata il y a 5 ans. Il y a 2015 kubanda. Pour comprendre makambo ezole kasiko yo kapie makambo ezole kasiko. Il y a pas une chose que j'avais pas dit. Makambo ezole kasiko que mais au moins ba jeune ho bozo freiner. Bango nde lisusu bakoya siko ko poursuivre vision. Sans pour autant te vexer, mais pendant ces années, s'il faut revenir en arrière, il n'y a personne, alors personne, à moins que je me trompe, ou après t'as innocent Baloumé, une image à prétentieux ou encore une image à, entre guillemets, gaffaire, personne. C'est ce que je dis maintenant, dans 10 ans, après. Parce qu'avant, on ne l'a jamais été. Nalobi,
tango tokolaka makambo tokutanaka nango na mokili nde epesaka biso façon ya ko faire face nango, tu vois. Ok. Omoni lelo nga nazoloba boye mpe naza trop fier en tout cas parcours nanga mutu oyo asambelaka nzambe ako comprendre très facilement parcours nanga. Je suis un jeune oyo on m'a déjà traité de tout. Nga na mela diamba on a yebaka te nda barulaka ngo me batu balobaki na mela diamba oyebi yango ti nayebi si nayebi rien nga na pakola choko toyokana pie na pakola bachoko nayebaka te babanda nde nini kopase na bakomando wana ya basoki bakaronini oyo banini bachoko ti en tout cas batu oyo batu on m'a déjà habillé de beaucoup de choses on a salaté. Mais mon trop asambelaka nzambe ebike mwana oyo nde babundisaka ye na biloko akontinuaka kosala. C'est vraiment un résultat ya moto aza déterminé mpe loboko ya nzambe eza likolo. Maintenant moi je suis trop fier de mon parcours parce que je dis toujours aux gens que il faut avoir un esprit positif. Toza na mboka oyo intimidation na mboka na biso na makambo ya musique ebanda lelo te. Et puis soki mpe olandika intimidation wana tu vas rien faire. Omona ba jeune na bato déjà avant abima libanda epa na bango balakisaka eke omoni yo nde oza wana ata après 100 ans okosala rien netif te ogarde yango na mutu okelala na insécurité que non je ne suis rien, je ne représente rien. Et pourtant tu as toutes les capacités. Nzambe akela biso na image na ye mais être humain mosusu azoyi biso oke yo oza eloko te wana nde bagafe sikoyo nga na lingaa te. Mais ntango nga na koya kolobela yango awa na media mpona kolamusa baesprit ya bajeune nga nde sikoyo omemisi charge wana ozaka gafe ozaka impoli ozaka ingra. Mais nzambe mpe alalaka te, nzambe alalaka mpenza te. Omona nga na lobi eloko yango nde bato tu batali babosani ke na YouTube l'artiste le plus jeune le plus sacrifié na media na biso neti nga aza te. Qui te sacrifie? Nga omoni na YouTube babimisanga neti naza nyoka soki bamoni nga il faut koluka mabanga batuta yango na mutu na non pas nécessaire na YouTube na biso. Et puis ezaka bato ya milieu ya musique bamusicien ya bato balider mosusu babiloko ebele eza kuna. Mais jour kaka nga na yaka ata na bimi na media te nakoti kaka na Instagram to na Twitter nakomi eloko moko mokili elamuki omoni babana ya boye tala boye bato babosanaka nde mbango yango nga nalobi badeba mosusu tokotika yango kaka na ndule tobeta miziki. Mais moi je suis là pour donner l'art. Mais est-ce que dans la musique on est obligé de pouvoir entendre une chanson et chercher à développer makambo ou artiste à lobby na ndenge na yo mutamta développer na ndenge ni? Depuis la nuit des temps bato basalaka bongo mais nga eza nde charge na nga te na banda koyebisa bato ki omoni awa boye. Oui, parce que tant que yembi nzembo faut que luka to yemba nzembo te tant que yemba nzambe komba. Mais avantage siko ya banzembo nga na sala okokuta toujours malgré que proche ya musicien baluka placer musicien na bango to chef na bango. Mais banzembo na ngezaka na message pie ntango nalobi nazwi momi nanga asalinga bakado ligunye buti bunduki imemeli yo bafardo tiga kowelisaka siutu na kombo nanga tiga bilobaloba ikipe evi na yo wana biloko bato bavivaka bana mingi basekaka yo ela biloko bakartier bamikolo batimbela yo bango bazelaka po kongo tubatimbela nani yango na beti epesi wele mbulu yeke pito pale takakatiti. Oui, je place sur le bail phrase bon neti mbulu yeke la kiseni ozotia ba monde su yo mo yebite na yebaka te lo na ba mbulu yeke la pie ni kasi yo yebilinga eza nini epesi wele mbulu yeke pito pale wele omoni ezala banzembo mosusu ezalaka na esprit omoni ke ozomemama yo moko na ebandelo obandikaka koboya nana ete kaba biloko ya bana mike wana nalingaka yango te
omoni babiloko ya bana mike oyo mikolo yango nde makambo omoni biloko ya bana mike oyo na bapatika ya boye selekeli ebandaka wana bato babina ndeni na bwata tali oyebike baotikela biso mpe tante bazobina deja biso tozela neti nga nautia kaka namoni batagi nga na nini oyo batagi nga na bastory na bainstagram natie kaka me ntango naokota na youtube bachallenge ebandi soki nazoyeba nzembo ebimi mardi me bachallenge ebetama kuna neti soki nzembo ebimaki ya 2 mois nazokomprendre eloko te nzembo oyo nayebi te yango naoloba banzembo eza na baesprit moko boye c'est une chanson oyo. Tu as des artistes aussi qui te ramènent l'ascenseur quand tu sors un morceau comme ça? Ouais, baza ebele en tout cas j'ai profité pour remercier bango bagrand frère nanga ebele Goga Wata tozela pe mi-ange mi-démon il est toujours en studio en Europe azotianga toujours en tout cas mes sorties héritier Watanabe apesanga ba force na ba Facebook na eso kotali pe bato batalaka eloko nanga soki atia yango owake penza awa tant motema penza ichaki post ifungwami bato pe miso ifungwami ba Fabregas maestro baza ebele ba jeune pe ya ba génération na biso ba Fabilus ba Samarino en tout cas tout le monde ba Rebo ba poster ba nani vena na pe faire go la chaki na story na ye na Instagram j'espère que otala pe ba story. Ouais, bien sûr. Donc faire go la les pads merci beaucoup ba là c'est Léo Scram pesa chaque sortie pe atiakanga penza apesanga linia wana donc ils sont nombreux ba o penza na bosani penza te ezaka nde tala kaka Hollandi, fidèles téléspectateurs, sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, il y a tellement de réactions. Je vais en profiter comme ça pour présenter mes condoléances à Serge Baïndoa qui a perdu son père, nous l'avons enterré. Courage à toi, bro, et de la même manière, hein. Sincères condoléances une fois de plus à Mireille Mbangou. Sincères condoléances à toi. Père d'un papa, je sais comment ça fait, je sais ce que tu ressens et tout ce que nous pouvons dire. Dieu a donné, Dieu a repris. Bon dimanche à Mandin Losuke qui passe des très bons moments en notre compagnie. Et il fête son anniversaire depuis Dijon, Ali Bola. Bon anniversaire à toi, de la part aussi d'un Canadien de moins, King Makiadi, qui nous suit avec beaucoup d'attention. Bonjour, bon dimanche. Merci à Bénédicte Kalingaï depuis Paris. On va lire rapidement quelques messages. Merci à Belle Amie. Carrie Grèce, clin d'œil spécial à toi. Merci d'être toujours là pour nous. Et aussi, pourquoi ne pas dire un grand merci à Simon Ikamba. Je reviens avec vous. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais quelques réalités de mon clip. Perroquet na cage, tout le monde tabac, tout le monde écrit au commun chinois. Ce sont juste des illustrations ou bien c'est un message que tu veux passer aussi? Les clips, quand on a déjà une belle chanson, il faut aussi un bon visuel. Et c'est là que HB, les plus jeunes réalisateurs et puis les plus performants, c'est lui qui intervient. Et puis voilà, c'était ça. Donc c'est juste... En tout cas, c'est un clip. Hein. C'est un beau clip qu'on a essayé de donner à tous nos fans de l'Afro-Congo. Je pense que Achille Baloum, que je salue, il a fait un bon boulot. Nalinga Kinde peut-être na Luka, na répondre bien sûr que image wana ya perroquet na cage, peut-être bouger qui m'a beto couleur ezaki bien te na image ya tabac. Non, c'est juste pour savoir, hein, ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il y a une image. Ouais, il y a une image, au moins, il y a un tabac. Puis au moins, il y a un tabac, il y a un perroquet dans la cage. C'est ça, il y a une image. Il y a une image, bien, toi, ma belle. Non, il y a bien. Courage. Merci beaucoup. Ido-san, t'as ouvert une telle clip au Yomoko. Tu es fier de ça?
Ouais, trop fier, surtout par rapport à la réaction de Yaba fan. Yango nazo continuer à remercier Bango, remercier ba blog ebele, bazo tiango poa, ba blog na biso, ba bana Congo, ba jeune talent congolais 243, ba strong de kill move, ba la mama na Facebook, talent de kin, ba mbote, RDC, en tout cas ba blog eza ebele oyo ezo soutenir. En tout cas, on peut savoir merci. Na ba fan surtout réaction bi que clip oyo kende bien. Mais na liba me mango sur un niveau mususu. OK. Ba me mango peut un niveau mususu ba continuer à consommer et puis ils ont ba plateforme nyonso. Mais tu donnes combien de temps pour qu'on ait encore quelque chose d'autre? Et où tu peux bima et puis que c'est à une semaine était. Ouais, justement. Donc ba tout vraiment ba edenga mingi nde ba consommer en sans modération. Pour Mikolo yo. Pour celles qui les battent d'abord bien avant. O se peut na ouais. Mais c'est que oui puis que na utaki ka avant mon DP salut ba jeune Instagram. Avant émission na utaki ko sala na utaki ko tala image moko ba image lisusu nzambe. Oui puis East Africa penza elengi nga penza inosubina East Africa ka boy libala penza. Na moni ba challenge ba yo banda ubeta na ba Kenya ba Uganda sérieusement ba tout déjà nzebo ba valider il faut na banda ko poster yango siko marquage ba vidéo comme ebele na comme coincé. En tout cas je suis trop content par rapport à la réception ya bato ba fan na penza baza makasi na comprendre penza que na comme na armée mo wa osaka na ngo derrière toi non c'est regarde toza na ita kiyoki na linga bato ne baba nda ko luka ki derrière inosbi ba ce qui est un message à félicitation. Tout ce qui est un critique, il y a des signes à colocar tant de temps à Simananga pour que de putain na zombie moko dans la gare donc ma bé au compte. Oui, mais c'est un peu mon bé. Oui, oui. C'est lui qui est derrière toi aussi. Comment? Oh. Na tout les soyez. Oh, tout les gars, on a tout, oui, on a bien la biso. En tout cas, ça là est belé pour le Congo déjà dans les médias. Voilà, c'est Magazine Grand Lac, fidèles téléspectateurs. On devrait en principe déjà l'avoir ici à Kinshasa aussi. Mais c'est depuis Sassam Pengombe, leader, Claudia Boba Misso, Aleitela, et pourquoi ne pas penser dire bonjour et bon dimanche à Jean-Michel Gonda qui nous suit avec beaucoup d'attention et merci comme ça à Fiston Tezo, Eric Tezo. Merci à Richard Chitea, rapidement je vais voir quelques messages. On a les. Ok. Otala NW. Otala modé. What be N plus one? NWA. Niggas with angina. Tu as des messages de félicitations. Il y a Lindala la Moudodi, tu connais? Nayo kaka, et pas Nayo. Lindala la? Oui, oui. Linda. Lindala la? Lindala la Moudodi. Ah, eza Linda to Lindala? Lindala la. Eza oya. Bah, qui missionne Instagram. Linda ya mata ya Mali. Ah, oui, bien. Oui, ce qui est King Scorpion. Et ça est. C'est une station spéciale de la part de Karine Roguiza. Karine Roguiza, ouais. KKR, c'est Ferré, Odon Chovo, et José Mwamba, te salue. Et il y a Francis Molenga Njoko qui te dit félicitations. Merci beaucoup. Et clin d'œil comme ça, bon anniversaire à Maman Samela aussi, à 80 ans, c'est pas peu de choses. Merci à Thérèse, merci à Manon, Bess, Grand Homme, Jean-Baptiste, bref, tous les Samela, il y a Marthe, merci à vous. Et plutôt coiffure. Alors, je reviens. On doit tenir un message. Les artistes va publier qui va faire un commentaire, mais parmi les artistes, va mon Missou va faire Longoli. Tu peux m'en acquérir. Image par exemple d'Instagram après la question est complète na habité nani achaki alongola ki wana ebike wata achaki alongola ki maestro achaki alongola ki te Jésus de Nias achaki alongola ki te balobi rebo achaki ba image alongola et pas c'est non yo lobi par artiste bachaki makamba clip balongolaki
moko misusu Rebo achaki na story esalaka 24 heures. Clip ebimaki mardi. Azalaki nde elo moko na Instagram na ye. Bato bamoni bafoto edisparaître ezongi lisusu. Ebi azala makasi na réseaux sociaux. Nga makambo wana mpe ifo nayekola. ezalaki tindika chakali nayebi nde te soki eza par rapport à nini yo nde faut développer po talaka. c'est ton pote quand même. Oui. Mais yo olobi olobi baartiste batiaki makambo na nga ya clip epi balongoli. Mais ye nayebi déjà ke atiaki yango ebimaki mardi. Après 24 mercredi, story ekendaka. Est-ce que dans ta façon d'être, ça peut t'arriver aussi un jour de décider au Vinaba l'artiste? Bien, moi ça la même, c'est là. Ni makambo ya clip. Une question, non, c'est juste une question. Là, tu as retourné sur le rôle, il m'a Bon, ça peut arriver, pourquoi pas. Voilà, très simple. Oui. Tu penses avoir ton premier fils à quel âge? Bayaka baprevenisaka te akoya naye kaka mpona ba 23 oyo bo soki naa na mwa lifatu mpe eozala mpe nayebi te bape na biso mpe babanda kala yokana obanaoka eza te kokanela yango emoko eza deja eya to ekoya eza deja te tokozela kaka toza mpe boye makambo ya basi intéresse ako mingi pm naza mobali ce qui veut dire naza pede te olingi te basi nga nakima bango na kia nga mpenza na bango kaka boye oui naza mobali yo na ye to bango comment tu peux témoigner yo lobi yo makambo ya basi intéressaka sikoyo nga nalobi naza mobali intéressanga te kwani yo na bango nde basi mpenza nayebi te oyebi écoute déjà bango nde base na biso bango nde base na makambo tu ebandaka na bango. Ça, avant de conclure, question mo kaka, mais ça répond-moi. C'est non t'as la gamme. Rappelle la monnaie. N'a pas si mbote. Oh. Au moins ni pour le payer ça na bango. N'a pas papa. Pas de problème. Na bien. Les lots na ça va tout plaisir. Au moins place où tu vandi na ndako. Abio nga Diams nga Irishman Ansi nga George Superstar nga Sarah Mbayo bref bato se bavandi e baolongwa lelo babia en tout cas toyokai nosa bakuno ezala mpe nani bakunanga kote ya bamomi pembe mwindu nyonso ya kitoko nani kitoko olandi otulinga bakunanga ti nani sheda ala kitoko azala mature azala sexy esalaka bien otaka naza artiste moi design esalaka toujours bien mais ozana ye déjà non otulinga bakunanga otuni te eza oza déjà na bwana oza déjà na bwana tozatonga te toza na tv namba oyoka te tax kamaso oza déjà na bwana soki nayebisi yo obanda oluka ye mena na showbiz oyambaki na nyoto na showbiz nayambaki nani olobi nani aibo wena konsidereka bien na clip a show mpe na clip a show kutu suka bamonyo na filmo ya Goma obinyolandi asiliki bon makambo eyaka me wana basere na nga ya Goma ozokoza basere okanisere na binyo eza nde danse selekele napanzaki moke nazongi lisusi ma eza tekeza nasalaki nabimi na basere na nga Goma selekele yango ti eza teke yo omoni libala tobatindeli yo image moko yo mtolakisi ngangwa te okoselinga inasala lume bayoki na bango te totala bamikro na bino minene oyo ya bi wana napesi mboteka ambassadeur motamba
Bayoki Nyoso. Innocent. Mais tu sais que des fois, tu es peut-être que aussi mal alcool quand même. T'es. Bana carrière de Bandelo Nyo Mekakasi. Cigarette, chikata. T'es biloko déjà combo eleki maele na bien. Comment aller? Chikata ndeni. Nini? Chikata wana lobi. Nini? Yo lobi nini? Prononcez bien. Chikata to. Là Chilou bato. Tu regardes déjà la melakate, mais ça arrive que par exemple, batuka na ndenge ya pesa elengi, moi champagne ça, vraiment tu es que melakate, mais est-ce que vous goûtez ça pour faire plus au plaisir? Donc voilà, on a tango boss aimé au guizazo, na melakate mais au tinde la ba champagne. Donc one day na wolo bagé na honoré na talaka ko goûter pesa ma bête, il faut toujours goûter. On appelle si peu mbote à toute la grande famille, Alkindra, déjà Karine, ma sister Karine Ogwiza, la maman de mon manager privé Brian Garizi. Et puis... Bon dimanche à Roger et merci aussi à tous ceux qui sont là, à Aline et tout le monde. Ouais. On va clôturer cette émission, mais je mérite te donner cette occasion cette fois-ci. S'il y a un message à tous nos téléspectateurs, à travers cette émission, j'en profiterai pour te féliciter. Merci beaucoup. Ces clips n'ont pas été annoncés, ça je le dirais. Oui, mis sans pour autant doser la moi, mais boum. Ouais. Bah, tu as cas, moi, les titres, c'est bon. Hein? Moi, les titres, pardon. Et puis, mais les titres, les doses. Les titres, ils sont les Nabi ma titinde Mayani. Mais les titres c'est quoi ça moko? Bon, clip toi annoncé t'es bimi, ça lui bien. En tout cas, on a continué les sous-sous baka merci na bafano. Et puis bango de makam, bango de goua. Et puis bafano bazaka incontrôlable. Ogolo bagi pesa que oh non, moni ndenge tozawa. Inos ata bimisi ekosimba te bango pe siko mafuta emati. Après yo pe surtout balobiki après yo pe mwana o pensa na ba musique wana beze kosimba te musique ya babi musique ya nani loto. Donc obeti eloko ebeti par chance. Siko Olandi eye pensa na sepeli makasi bafani nanga pensa bango nde makambo. Na profiter pe qu'on remercier comme il le faut les grands leaders de l'Est pour les grands cadeaux comme Kitoko, mon vieux Eddie Murphy, n'a pas ses bambos tébélé avec mon papa Before, n'a pas ses bon dimanche. Voilà quoi. Voilà, un grand merci à Rachidi Miantezila, merci, vous êtes tellement nombreux, merci à Abdoulaye Ndiaye, merci à Derek Moukwama. Il y a tellement de Carlos Moujani. Un grand merci, nous allons nous lever. Grand merci pour Vienanga Bazotalanga na Goma, Eli Moussanganya, Justin Moussanganya, Eric Moussanganya. Trésor Moutiki, je me pose la question, par où es-tu passé? Je te cherche. Didier Lota Big Manager, le seul et l'unique Didier Oyo Kombo na Eza Lota, Nakin, Didier Lota Big Manager, na Pespembote na Lendo qui est Afro-Congo, DJ, ingénieur, chanteur, arrangeur, Jizo, Fonko Jibalume. Donc, il y a des bandoules autant que se pèlent en Angola. Omoni et puis wale basentona ba chinje okina mwa boîte kuna na Enigma place bossa beda shula bande kupanza nani komba ezala te na ba Enigma kuna oyoki siko base voilà kindo qui a Jizo. Merci, bon dimanche à Trésor Banza Ilunga. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci à Gracia Mboma, bon séjour à Kinshasa, Nadine Lopoussé, pourquoi ne pas dire, tout le monde comme ça, à Dekos, Moukoko, bienvenue Mboma, les Arazou Mavangu, tous les Chinois, je vous salue, je vous aime bien et je vous porte à cœur. On va conclure cette émission. Ah, on tigo, ah, aussi, ça non. C'était encore une surprise. On va clôturer cette émission. Je vais dire bonjour à ma maman Boma, maman Rose. Merci pour notre néné, vous savez qu'on a papa. Hier, nous avons été présents, nous avons vu les images aujourd'hui. C'est une surprise comme ça
que j'ai dédié dans ma réunion sur la Bima, qu'on honorait papa. Coup de chapeau, on va terminer avec cette image. Moi, je te dis merci. Eudax Menel. Na junior collègue. Michel Mombongo, Bella, oui, bien. Oui, oui. Ah. Je ne pas mon quoi. Je ne sais pas prida. Et moi, je suis non, non, on a fait la question à Bimi. Mais répondre à sincèrement, on a plateau. Distanciation. Il y a le micro. Non, on a dit quoi de l'eau. Vous bébé ça. C'est la logique, il faut dire que c'est pas de problème. Vous avez un peu d'infection. Au revoir. Ce qui est là, on a pu danser.